Nazana banzimbo abi. Non, attends. Moi j'ai fait ma musique. Quand je voyage, c'est pas un bébé qui non, qui est à New York, qui est à non. Au moment où qui est bêta, il faut. La bêta dans salle, je vais jouer. Soit un. On va produire concert. Bah bien sûr. Vous produisez d'un an. Hein? Vous produisez d'un an. Mes albums. Tes albums. Ok. Donc tu produis tes albums tout seul. Tu n'as pas de producteur. Producteur Gouzala ou pas. L'essentiel c'est que na bar wana musique est bêta. Toujours à la bateau oyo na libanda ba ozwa biso bato. Et bino ba journaliste à Congo. Ozwa biso ba nyama. Comment ça? Mais le quoi boye ba ko batela oyo pesa mi libinoté. Dieu va vous juger. Vous avez un problème entre vous les gens. Non, moi je parle pas. S'il vous plaît, moi je parle pas des gens. Tant que tangi comme ya badu tangi. Mais bamise mususu bazaki ona non. Attends, bo sala mission te. Pour les zaka ou bo embrouillaka te. On laisse pas. Attends s'il te plaît. Maison mère et pas na biso. Tant que tu bandi yango, il y avait pas bali qui wana o basawana. Ba rosala ki ba interpréter ka biso. Il va interpréter. Et c'est ça. Hein. Donc ngana sala pluie na botan. Maison mère tant que bandi. Tout ça. Animation ya liboso. Biso. Moi j'ai tapé 10 ans. Dans un tante ya royauté au moni dans la couture. Bakri wana na yebi nanga makambo wana te. Ezaneti mokopsi na monaki chura mboma. Azolo bake c'est le alobi pour répondre merci DJ. Na ya rotuna yi so solana na benga na tuni. Ngana to solaki bongo. Tulinga yango to yamba yango na boboto pe boli. Mais ceux qui crient Ezayanga, Ezayanga. Ceux qui crient Ezayanga, Ezayanga. Bateau et bango baye na bango na ba télévision. Ba pesa bon 1 euro pour ba pesa nga ba crier non. OK. Muta pesa yo kana ba nela yo. Legi na ngamu na sire na ba ati na lukaka etilelo. Ngeudianga kuna bakulu bonga kimbatambi monungeri monu ezolele mambo basidi talabasia azoyoka kutu oye ozoyoka teza ba cri oyo apesanga nani apesa na la samba to ezaki ndeyo baya opesa la ndaku na ngai vie oyo bayaki na ye o batindaki ye oyo wera so batindaki ye na bakakol na musika vie wana sina aza vie nanga na wenge bakaliki la gaiti na wenge bakaliki la gaiti aza na tina te abeta kaka na transport dans zo azora 2500 francs mais soka yi pananga na bimi saka ba $100 na bimi saka ba $200 na pesi vie nanga pesanga ba animation o esala succès. Wera azalate wera azalate et l'autre wera za vie na biso. Il faut ndima ba apport na biso auto sala na maison mère. Le problème c'est ça. C'est ça le problème. Le problème c'est ça. Soki lelo bango baena vie sina qui a pesanga ba cri. Et bongo shela o ya pesa ba banzembo. Et bon Serge Mabiala o apesa wera banzimbo. Et bongo et bongo nani Pati Katanga o apesa nzimbo. Ba uti ko jwa susu petit na ngamoko mama yokapa. Ba ye na ye apesa nga kriya mama yokapa kanwaza kambele ameli sali mbongo e.
baye na ye na télé nga mpe na capable ya koya na pati katanga ya kosonana fi nanga katanga ata mabiala bona ye koloba nayebi banzembo oyo mabiala apesa nayebi nzembo oyo ve nanga shela apesa nayebi nzembo oyo ve senado apesa nayebi nzembo oyo pati katanga apesa wera na omoni kumen ve kumen nayebi be nzembo apesa oyebi vie oyo komoni yaka nani attends s'il te plaît vie nani Bourman ntango akopesa banzembo na maison mère nayebi te Bourman idolo nayebi bato bapesa bablandini pemba banani nga moko nayiba vie na nga Lacoste napesi yo bolingo na to normal opesi yango na to nini nga mpe napesi yango wera opesa wera bah oui nayiba yango vie na nga Lacoste ese funa ya koloba yango kaka bapascal obispo baalia bakimisi bapesa bango banzembo te nani Vigas oyebi combien de nzembo apesa nga apesa ye apesa nga totikaka motema mabe wana eza nango eloko te kolinga kobima gurba guru eloko te baleki oyo baesika toza bato okifu totindika to appuye parceke baleki na biso baosala misala oyo mpona kotindika toujours wenge muzika maison nayebi nanga motu te non nayebi ete tokutana na ye wapi yoka nayebisa yo motu oyo boyebani na ye fo bosolola bokutana nga nayebi nanga place babimaka te abeta toujours abeta soki abeta ayela biso résultat bien soki ayeli biso résultat bien te tokokanga ye tokotya ye na kanchache banobeta ye fimbu moko oyebi ke ndeko no abeta miziki abia defanda mboka na biso na miziki donc souhaiter toujours le bonheur koloba te ke soki abeti bien te tozie na kancha bakole ye wana te azwaka mbongo te champion bakole akende kobeta concert après asala ye nini ayela biso bavictoire te boso oyeli biso victoire te mpo bango miziki na bango esukaka na 15 heures soki obi 17 heures babandi komepuise musique ya banani wana ya bango wana babetaka banani parce que baartiste na olobela artiste Fally Ipupa musique ne sukaka na 15 heures soki 17 heures mais bandi oboka mwana ngo ebele tonton Geno tonton Geno leki ya sénateur Platini Loweto obandi na okobwaka na o bato oyebaka eloko apelelelelelelelo oyebi yango yaka nani azalaki awa pembeni nanga oyebi yango nayebi yango très bien elakisi ki miziki ya Congo ya miziki ya Congo mais bana wenge tu bazosoutenir Fally Ipupa basoutenir na bango si bana nzala basoutenir bango non eza mpona nzala te eza mpona force bato bakosoutenir ye ezaka héritier na vie ntsoni mpo vie ntsoni yaka abengisaki na Didas Arena aboya ekoya makide concert naza héritier mpe asoutenir ye parce que balingaka bakutana bakangana banda kosala makambo na bakosala ngai naosoutenir eloko te abetaka miziki soki abeti miziki econvaincre population tosepeli so esepeli tokanga ye. L'église de la montagne de restauration organise une journée d'adoration et de louange le 20 décembre de 16h à 22h avec la sœur Ketia et le groupe Bédi, les amis de la foi, au 45 rue d'Élisée, premier étage, bâtiment 101 à Pantin. L'entrée est gratuite. Un cadeau signé le producteur de l'Éternel, Nico Kassongo.
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Messieurs, mesdames, vous qui êtes branchés à ce net moment, bienvenue dans l'émission avec votre humble journaliste Kevin Bomena, 3 fois ABC, comme on dit toujours, journaliste Oyo Ayambela Rabino, invité, Oyo Apes Rabino, actualité à temps réel, sans parti pris. Donc, tout ça, on a pour fournir Bino actualité, puis qu'on a invité, Oyo Bino, aussi en Rabiso, tout ça qui est fort, il y a Kopé Sabino. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reçois l'artiste à la personne de Seleo Sikram Poutine. Donc, Zamba Bosona Yambaye, Solanae, retourne à la question, au Pébino, au Tindela Kinga, n'a pas qu'on développe ne Solanae, Potoyeba, actualité naïe plutôt sur la paix, Zika Congo. Et n'a profité n'a dédié émission où on a maître Ig Eka Polosi. Et pourquoi pas à madame Jennifer Polosi Makambo et à Francis Songo. Hein, depuis Niort, et pourquoi pas à Chapio Wadol, n'a pas peu Bambote Olivier Aliko, n'a dédié une émission Oyo. Jordan Mizwa, n'a habité sur Europe, ça a déjà gros plan pour na yamba invité nanga. Bonsoir, c'est le Poutine. Bonsoir famille. Boni. Zambaza Bolingo. Zambaza bien. Très bien. Namonio pe na bonne santé. Hein. Oh. Namonio na ba bronze. On dirait, oui, n'a pas style à Sika. Non, ça se m'a cité. Je cité nanga na New York. Ils ont cité Belé. Ok. Mais na bronze. Na bronze. Bronze, ouais. Eza. Harlem Ezali. Ok. Harlem Ezali. Ils ont Belé, hein. Oza ndako kuna to eza cité oyo ozalaka. Dila fana na bronze, il y a bandal. Faut que tu bien à Paris. Tinga na citoyen du monde. Tinga citoyen du monde. Citoyen du monde. So na Paris au Monanga. So na États-Unis au Monanga. OK. Qui na Belgique au Monanga. OK na partout au Monanga. Monsieur Poutine, tout ça, Monsieur Poutine. Donc voilà, comprenez tout ça, Monsieur Poutine, il y a le bar moi bien quoi. Mais Monsieur Poutine, toi, on a pour ça, tu as une minute, c'est le positionné dans la musique à Congo, et une situation, parce que tout le monde a tout, challenge, album, les obima, concert, les autres chambres, mais c'est le, on peut s'habiller sur position dans la musique à Congo, situation là. Non, position là, moi, je suis artiste congolais. Nous sommes musiciens basalaka. Ngapi na salaka yango. Dans la guitare, dans la voyage, j'étais parti aux États-Unis, j'ai fait 6 mois. Nabeti na Washington, nabeti na New York. Nabeti na Washington. Nabeti na Washington, nabeti na Dallas. Nabeti na ba ville belle hein. Naki pe na naki na oh et échappé à Mamouké. Mais tu vois quand même basal au Betagi. Salle na betaki basal anglais, moi je comprends pas ça. Hein. Si na ebisio benga producteur oyo, ou bengi oyo a ebisa et voilà. Donc basal au Betaki est inconnu. Non. Concert. Mais attends. Kozara précité à Robaki basal est inconnu. J'étais aux États-Unis pour faire 2, 3 ndoulés, 4 ndoulés puis pour na zonga.
Ok. Sur Olingi Bassal, non, ça, en haut, tu vas vérifier, tu vas voir que l'artiste a bêta qui surtout aux un concert na yo Omba Potongo aux États-Unis d'Amérique. Omba Potongo, je te À salue. Bisayo. Na Washington, j'ai fait 3 ndoulés, aller-retour, et puis nazaki na award moko wana ba pesenga prix à ba légende et puis Bah, ça que award. oui. Ah bon? Mais on n'est pas au courant de ça. Mais Je si vous sais êtes pas. au courant, à qui la faute? Non, Parce que mais- vous êtes moins informés. Non, tu peux pas me traiter d'être moins informé. Mais alors, Mais- vous êtes au courant. Nazaki au courant. Attends, Tu s'il vois, on en a te posé- plaît. Vas-y, Vous je te êtes laisse au la courant. parole. C'est que vous êtes moins informés. Na makambo na kene ko sana États-Unis. Je te Il faut boluka, besoin kaba information na source pour que musa na biso botindika ngo liboso. Ok. Bozala kawana te pour ko freiner biso selon esprit, selon la divergence au bozala na musique ya Congo. Moi, je ne Boye- suis pas dans ça. Vas-y. Boye musique ya Congo et ko évoluer na ngote. Pour bino bo évoluer, il faut biso to évoluer. Pour biso to évoluer, il faut bino bo évoluer. Ouais, c'est ça. Soki bino boyaka na mbutu musique ya Congo pe ezaka na mbutu voilà. Voilà, c'est le autre rôle. La minute au Lansaki chanson Cassation, il y a 3 mois. Et puis, tout le monde qui peut au Lansaki, le beau qu'on a tout, le beau clip, il y a le beau, pardon, chanson, le beau qu'on a tout. Tu vois, suite, parce que tout le monde clip, tes clips, tu vois, c'est quand? Non, déjà, le beau on a tout, ça passe. Na ba chaîne à télévision ebele, yo zo na ota la té. Ah bon? Et voilà. Tout ça na Mais ils ont un clip, nous sommes ça la maïté, parce que mon avis, on a côté na YouTube, nous on a vérifié. Et puis, c'est le beau qu'on a tous les le quoi. Et puis, c'est le quoi album, ils ont un titre rebelle. non. Le beau to ko chabango le beau on a tout le eza album. Oui, c'est ça. Tout ça na générique moko wana le beau on a tout le. Mhm. Tout ça na ndimo moko cassation. Tout ça na ndimo mosu to bimisi na audio auto embeli honorable Platini Loueto. Ok. Et qui est très bien, selon Ndenge Nabiso, Malembe, et tout ça, la chanson Cassation, on a Mbeli Gino Kaimbe, tout ça passe bien. Ça se passe bien. Dans ton rôle, si on a une minute sur la musique à Congo, ça va. Nazalaka bien, Naozalaka bien, si je ose pas bien, ako freiner hémorragie dans la musique à Congo, azate, père otikala kozalati. Ok. Oui. Bon, c'est le scram. Bon, je suis sûr que Banze Mono na yoka, on s'en biga na yoka, on te sait que na lokuta. Ben, sur le karaté. C'est que na lokuta. C'est la vérité. C'est que na lokuta. Mais toi, on a pour ça tout yeb. Banze Mbele à kitoko bon. Kombe, Obimisaki, c'était tellement bon. Mais pourquoi passer le haut au coquille ko PCAP ban à Paris concert mon boué? Ça là vraiment bien concert mon guata tombe sous tout le monde le lobby n'a filé pas chez concert na nouveau casino pourquoi passer le haut à la biso à tombe sous Zénith Bien affilé sur Gachi. Il faut que Congolais qui va soutenir. bien sûr Et Tonda, lui, allait bien. Aïmbara bien. C'est un très bon musicien. On a souhaité bonne chance. Mais musique, moi, j'ai tapé déjà peut-être 11 ans ou 10 ans depuis la France. On a livré un concert Ebele, dans la salle Ebele Awa. Il y a souka peut-être qui a Fabregas. Mais tout bêti a ba LMP là, ba Emelia, ba Titi na ba concert Ebele Awa. il y a eu mon conseil Non, attends. grand Mayas Kocha liba na France likolo ekoyate. CP ezana on a Hiroshima te. C'est très important, il faut tout bêta. Donc ça dit que mutunyo sur la vie azana makamuna ngapina na makamuna. Au moment opportun, on va jouer. donc toi Inch'Allah. tu as un mot opportun. Bah oui. Mais musique les lots et comme il paye système il y a t'indica chakal quoi Et musique est la musique. Oyebi musique, oyebi musique. Oyebi te, oyebi te. Nga na yebi musique, na beta musique a bien. Nazana banzimbo a bien. proposer Bato biso base ça non, attends. Yo aussi n'a pas proposé bino ça. biso to lingara bino Moi j'ai fait ma musique. Quand je voyage, c'est pas yo me zanga que non.
qui est à New York, qui est à Nini, non. Au moment où qui est bêta, il faut. La bêta dans salle, je vais jouer. Donc tu attends le moment porté. Ou soit c'est un problème de producteur, Tom Sou va proposer un noté. Ou soit un. Nous avons produit concert. Bah bien sûr. Au produiseur d'un an. Hein? Au produiseur d'un an. Mes albums. Tes albums. Ok. Donc tu produis tes albums tout seul. Tu n'as pas de producteur? Producteur Rosala ou pas. L'essentiel c'est que na bar wana musique est bêta. Na Selembao musique est bêta, na Bumbu, na Bandal musique est bêta. J'ai un bon. Ok. Siko, nana pour ça, naïba. Pas tout d'un peu notre question. Pourquoi bah ntembo ya le bah titre na ngwe zalara toujours il y a l'air tarabatu. Bah titre ba nzembo le boko na tolo, kombe. Bah biloko moko donc il a musarabatu. Bah biloko nous ont inspiration et ou tarepa na yo moko to za batu ba pesaro salam. Ma vie, la musique, il faut être observateur. Il faut observer comment la musique est à Congo. Et il faut le cause. Arrêtez que mutumoko, des gens, au moins la musique à Congo, oye na yo, et puis au sali au gros ça parce qu'il va doit aller à la TV parce qu'il va finir na yo pour finir. Non. Nga musicien. Un musicien, c'est la musique oyo. Pour que ça langa bien la vie et tombolanga et monisanga et aujourd'hui naza o nazali na ko ignorer musique té et la classe té monte comme singa boza musique monte comme singa bo premier place numéro zalato uzana na musique à Congo na musique monte comme na été omoni kala na musique à Congo. Tamsuka papa ima muzenga beta ba new abeta ba ndule belé tamsusu na ba Libana na ba États-Unis ba mboke belé ba te belé ba sala yango te mais onyo c'est ça ma lelo et ça ma déjà papa table ya beta c'est ba Olympia combien maman beta Werason na beta je vais bien na beta donc il y a ba continuité j'ai aimé no time comme Werason. Continue non. T'es na CPL ne utai komboni. To continue na biso bandolo ba maram. Mais comment bien vous za ba journaliste et puis vous ba fanatique ba musicien. Je n'ai jamais été fanatique. Combien de personnes on attangi wana po ya otanga komba place de boza la kayo kana bisabino. Boza na sentiment ya ko aider ba artiste musicien congolais. Baza na ba vérité baza na amour. OK. Amour sur les ko aider bino. Boy ba za ko détruire musique. Mais musique, ils allaient logo et sangisa abatu. Oui, là c'est vrai. Non, musique, ils allaient logo et sangisa abatu. Tant que ils sangisa abatu, bino pe il faut bolukaki, ba musicien, ba zala bien. Bana bando tanga na tangi 2, 3, 4 combats au lobité. Tu veux toujours que. Non, je vais pas faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y, je te laisse la parole, vas-y. Ça dit que olingi kaka oko ta place pour embrouiller situation. Tout ça la musique. Musique c'est loko et puis biso pifo na vie. Ah c'est vrai. Na pifo na tant tout ça liango. Toujours à la bateau oyo na libanda ba ozo biso bateau. Mais bino ba journaliste à Congo bozo biso ba nyama. Comment ça? Mais lokwa boye ba ko batela oyo pesa mi libinoté. Dieu va vous juger. C'est le problème entre vous les artistes. Non, moi je parle pas. S'il vous plaît, moi je parle pas des gens. Tant que tangi kombo ya bado tangi. Mais bamise mususu bazaki ona non. Oui. Otanga ite poani. S'il vous plaît. Otanga ite poani. Au CPL ite poani. Ta place mususu poani. Yango mona toza ko éviter ça na bino ba émission parce que toujours batté tout traîner na banane est-ce que s'il vous plaît est-ce que ba journaliste c'est eux ça pour pas pousser musique pour pas pousser musique à Congo ou ba ramener biso kaka dans la merde non bossa de sa biso musique qui n'est liboso et puis musique ba yoka voilà bolinga raté ki batu balobaka makasi koleka musique pona lobango qu'il y aura un temps où maquiller la bateau la musique lelo tout le monde
Donc on peut dire que si il était prophète et aujourd'hui tout s'accomplit. Moi, je suis pas prophète. Moi, je suis comme mon Nzambe, mon Jackie, papa na Marc-Olivier, Andy, Melek, Noah, et voilà. Voilà, là c'était les propos du Célio. À soutenir toujours la paix. Tout le monde est na bolingo. L'émission na moni bandia on na bolingo. Donc on a peine qui na bolingo. Tout continuer quand na bolingo. Célio toi na pour ça to yeba. Concert à Venao Kofi Olomide. Il y a 39e, il y a quartier Lata. Vous avez invité ou pas? Vous avez invité. À combien de pétan que petit naïti? Ben, on va à lobby samedi, soit il est le samedi. Vous avez invité ou pas? Ben, attends, à lobby, j'ai pas vu l'invitation et puis voilà. Tu n'as pas vu d'invitation? Ouais. Donc, tu vas appeler Coco, ça les fait surprise, grand mariage, à l'épée, on a pas confié sur mon on a assez. Alors, je suis très sûr. On a bien un programme dans la. Ah bon? Voilà. Tout ce qui n'a pas on a la bonne amour développé. Sur dans bien kende. Musika et comme au selon créé polémique. C'est le Scram. Comme on est le bami trop Mikolo. Je sais que tu es informé. Na sujet ya Bakri oyo yo chana wingi. Batu babimi ba pesa yo yango. Batu bele babimi na kotanga ba kombote pour l'émission na ngana fula batuti. Batu babimi ke yo ba pesa yo Bakri. Yo zaki noka wana. Lokola mutu moko. Bon, excuse-moi pour employer ces points. Étiquette. Ba déposer yo publié. Tu peux nous expliquer est-ce que Marambo Totoyoki c'est vrai ou ezaki yo moko bando utana Marambo? Oyoki yango nini balobi nini? Je t'ai bien expliqué. Pour expliquer na yo, mais balobi on a contexte ni. Balobi on a contexte que parce que concert utako beta. Tout le monde a dit Dieu ya wasabo. Na Jamaïque. Basala ki Bill na Célio. Alors après sortie médiatique noyé. Vous déclarez que vous en avez pas preuve. Non, je suis en train de parler. Non, ce que tu as constaté. Non, c'est pas ce que j'ai constaté. Ce que tu as vu. Ce que tu as vu. Non. Yo, au lequel na TV dernièrement, lequel na Congo Révolution. Au lequel na Congo Révolution. On a eu la Congo Révolution. On a ba chaîne aux le cause, ba teneti a aux ana image prod. Nous en a image prod. Explique-nous si tu veux savoir. On veut savoir est-ce que Bakri Oyo Bando Boakana Wenge Zaki Yo Attends s'il te plaît. Ou Yote. Attends s'il te plaît. Vas-y. Oza na place oyo monaki ngai c'est Léo. Na koloba ma Bakri. Nga so écrit dans le na maison mère. C'est un grand plaisir. Parce que c'est chez nous. Tout banéon à zéro. C'est chez toi. Tu es sûr? Attends. Vas-y, je te d'abord, on va créer un OEC, tout d'abord, on a terrain Bali. Maison mère, c'est chez nous. Attends, beau ça, la mission, pour beau les aka, ou beau embrouiller. On laisse pas. Attends, s'il te plaît. Vas-y. Maison mère, et c'est pas na biso. Tant que tu bandis en haut, il n'y avait pas Bali qui wana au bazawana. Barosala qui va interpréter Kabiso, il va interpréter, et c'est ça. Hein. Donc, on a ça la pluie na beau temps. Maison mère tant que bandit, tout ça animation à Liboso, Biso. Moi j'ai tapé 10 ans. Dans un attente à Royaote, au moni dans la couture. Bakri wana na yebi na makambo wana te. Eza neti mokosi na monaki chura mboma. Azoloba ke c'est le alobi pour répondre merci DJ. Na ya rotuna ye soko sola na benga na tuni. Ngana to sola ibongo. Au mona place na makai mampata. Ote na talaki kaka ba yebi singa. Comment go tala kaka au monité au vérifier te o egoloba. C'est ça le problème, la bine va journaliste à Congo.
Vous embrouillez les musiciens. Non, on n'embrouille pas des musiciens. Boza pour Je embrouiller. ne défends pas les journalistes, mais nous, on fait notre travail. C'est entre vous, les musiciens, que vous Non, embrouillez. attends, papa. Toujours discuter de tout sur la. discute pas. Moi, je suis posé, Allez-y, calme. Moi aussi, je suis très posé. Vous avez posé, Yo kana bisayo. Selon toi. Boulinga musala bosala. Beau porter biso un plus, s'il vous plaît. Oh là. Tu veux venir en émission? Est-ce que je comprends mon moment? Vas-y, je t'ai dit, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Bolingaka, beau porter biso un plus. Que beau détruire la musique ya Congo. Pourquoi le Tchakara, journaliste, va détruire? Parce que tu as un comme journaliste. Tant que tu as makambu, na ba journaliste mi balé moko na Saint-Denis, muso na ngamba cimetière kuna. Baya ko loba makambu nga na lobate ya makambu ya bakri. Moi c'est un plaisir pour moi. Maison mère ils pas na biso parce que to loba wingiza moko oya wera les rois de la forêt. Tant to loba bongo banyanga la kata onyo so baya ko loba na bani bazalaka ti to loba bongo. Et pourquoi tu as détruire Sika au biso to uti? Tu linga yango to yamba yango na bobo to pe bolingo. Mais ceux qui crient Isayanga yi. Ceux qui crient Isayanga. Bato yo bango baye na bango na ba télévision. Ba pesa bon 1 euro pour ba pesa nga ba criona non. Ok. Muta pesa yo kana banela yo. Leki na amu na shir na ebati na lukaka etilelo nge udianga kuna bakulu bonga kimbatambi. Munu ngeri munu izolele mambo basidi talabasia. Azo kakutu. Oye ozo kateza ba cri o ya pesanga. Na nini? Apesa na la samba to izaki ndeyo. Baya opesa na ndaku na ngai. Okay. Vie oyo bayaki na ye o batindaki ye. Oyo wera so natindaki ye na bakakol na busika. Vie wana sina aza vie nanga. Na wenge bakalikila gaiti. Na wenge bakalikila gaiti aza na tina te abeta kaka na transport dans azora 2500 francs. Mais soka ye pananga. Na bimisaka ba $100. Na bimisaka ba $200. Na pesi vie nanga. Apesanga ba animation o esala succès. Okay. Wera azalate wera azalate oui. Et l'autre côté wera za vie na biso. Il faut ndima ba apport na biso auto sala na maison mère. Le problème c'est ça. C'est ça le problème. Problème c'est ça. Soki lelo bango ba na vie sina qui apesanga ba cri. Et bongo shela o ya pesa ba banzembo. Et bongo Serge Mabiala o apesa wera banzembo. Et bongo et bongo nani Pati Katanga pa pesa nzembo. Okay. Ba uti ko zwa susu petit na ngamoko mama yokapa. Ba ye na ye apesa nga kriya mama yokapa kanoza kambele ameli sali mbongo e. Ba ye na télé. Ngape na capable ya koya na Pati Katanga ya kosola na fina nga Katanga na ata mabiala bona ye koloba na yebi banzimbo oyo mabiala apesa na yebi nzimbo oyo ve na nga shela apesa na yebi nzimbo oyo ve senado apesa na yebi nzimbo oyo Pati Katanga apesa wera donc na omoni kumen ve kumen na yebi ve nzimbo apesa oyebi vie o komoni nani attends s'il te plaît vie nani Bourman tant opesa banzimbo na maison mère na yebi Bourman idolo okay na yebi bato bapesa ba Blandine Pemba banani nga moko na yiba vie nanga Lacoste. Okay. Na pesi yo bolingo na to normal o pesi yango na to nini ngapi na pesi yango wera. On peut savoir. Bah oui, na yiba ngo vie nanga Lacoste. Ok. Parce que Lacoste a voisin nanga.
est-ce que funa ya koloba kaka ba Pascal Obispo ba alia ba kimi si bapesa mama nzembo te nani Vigas obi combien de nzembo apesa nga apesa ye apesa nga totikaka motema mabe wana eza nango eloko te kolinga kobima gurba guru eloko te po bapapa oyemba bapesa bango bambongo banzembo papa wemba ndimaka bogisi ndeni papa wemba afula ngenge afula bato ya mobile na modele na motindo yawe yalatisi ngayo likolo papa wemba obima suki pembe monguna alonga yo te bogisi bopema bogisi bopema ye mutu aya na banzembo ata 2-3 na maison mère Bogis Bopema. Bah oui. La maison mère était mena wenge. Kapanga la Bogis Bopema. Ah bon? Si nayo qui ont les lots. Voilà. Donc ça dit que bah vie na biso ba au détruire biso na biloko mo ezanga mutu na makolo, ça sert à rien. Soki boboyi tokoboya. Te tokoboya wani zanati ozobanga. Te soki boboyi na koboya. Mais bah mon a trop petit bah biloko nous naza mutu makasi te naza mangongi na mangongi mutu affaire nga père azati parce que le seul maître c'est Dieu tant on a sailé au musala fondima kopesa nga honneur yana ti yozawat oui aux 8 ans pour na ozelanga tout ça une émission je suis pas un Dieu. Oui. Je suis un mouton normal. Bien sûr. Mais tu sali yango pour la promotion. Oui. Mais si na yesu na bano chama kololikula aussi bien nango. Je veux directement te dire. Na tout ni kaka aussi bien nango. Il faut dégager. Non. Yo dégager nga tout mon nango boka libanda. Non mais soko comme ça ba acte mon. Non. Vous allez casser. Attends. Est-ce que tout se comprendre? Oui, vas-y. Alors, ceux qui n'ont pas makolo, oui, non, oui, c'est pas comme ça. Bah voilà. Comment tu dégages au nid. Donc c'est ça. Tout sali moussala dans la maison mère. Et tomboli maison mère. Le lot BCBG, ceux qui baillent, bah no ba koma. Baba no koma, banzemo na bango. Oba nango et ça la succès. Mais ceux qui les maison mère to y to loba et l'on est tout la maison mère za ba animation. Oh, artiste pe ba beta banzembo tombola. Banani o ba beta banzembo tombo yebisanga banani o ba beta banzembo e tomboma eleki ko yimbiko yebisanga. Te zelanda no misen na ba musicien. Nana na nzembo leki ko yimbiko. Mais voilà OK na oh père, est-ce que tout se comprendre? Tout se comprendre. Nzembo nini o eleki ko yimbiko. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Moi, je pose des questions. Beaucoup m'a posé la question. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai laissé la parole. Continue. Nzemboleki Koimiko, selon toi, ils été. Continue. Obi selonga. Oui. Parce que yom to yebi ki Nzemboleki Koimiko zate. Non, il faut tenir n'engage que son notaire. Wana makambo yoka ngo ya nyosho na ba émission. Moi, je suis un journaliste, c'est pas que na yoka. Yoka na ibisa yo. Vas-y, je t'écoute. Yana na maison mère na Nzemboleki Koimiko yati. Nzembo oyo eleki sele mama sele izati. Oui bien. Vas-y, je t'écoute. Tant yozo ba vas-y, je t'écoute, on yolo na moi na yo. Non. Olo ba s'il te plaît, s'il vous plaît. Comme sur la émission, j'ai un grand respect à mes invités. Il y a toujours un s'il te plaît. C'est le calme-toi s'il te plaît. La monio, aux à moi l'icolo. Qui t'a tout sur la kimia. Yo, ça calme-toi. Au moins la musique à Congo, problème toi dans na ba fanatique na ba journaliste. Est-ce que na s'il te plaît na souka? Daïbi dangati hôtel hôtel. S'il te plaît. Merci. Je me suis calmé. Mais na yebi sur le moko. Boulot tout ça les boulot moko noble. Il y a des responsables qui nous regardent. Voilà. Et ça na bateau batala rabiso. Okamake Teddy Ngema. Vice-président
ya Guinée. Au moment que roi du Congo, Fachi Beton. Au moment que Vital Kamerhe, le pacificateur. Tout le monde ça respect. Ngai o nazara nango na musala na sala. Ba vifo. Ba respectara yo biso. C'est la bino essentiel. Voilà. Ba na tour beta na génération wenge. Soki oboyi koya pe na ligne na biso te. Oboyi ba oboya yo. Oboyi na oboya yo. Likolo ekoya ti. OK. Cop auto salaka. Tu mérites ba respect. On vous les donne. Chez qui? Tout le monde, tu es respecté. Partout qu'il y a un respect. Voilà. Mais déjà, tango, ba oti na individu moko boy. Aye, azo le ba odna nya pesa nga cri. Baba ko pesa o cri. Ye, we ndaka moto moncheba. Et ça succès. Mais bino succès za ki we za ki bino to vivra na moto wa wera. Po wera nzambe. Azanzambe te mais yin ta ki leader na bino. Attends. Vas-y. Yoka na bisa. Même Fachi Beton. Le roi du Congo. OK. Asa bat balambela kai a respecter bango. Là c'est vrai. Là c'est vrai. Le gobi c'est vrai. Tu mériteras beaucoup. Bolinga biso. Na musalo to sala. O BCBG tindika. Ombanga leli, obana plere, ya nozi mwamba. Te regarde tant te toucher. Ngasko na ema na vandi boya, toko sandeni. Kilonga kakese, mami bete dile. Siko vandi boy, jomo kazo boya kana luyenge. Onimi. Et ça la bino passé. Et ça la bino passé te passé ba doit obina na ba bar. Et ça va passer nani. Naza o naza na o voyager na aux États-Unis, Washington, na moni Pentagon. Na ndani na kebo na zongi bona keni tout na ke Canada. Bobeni ça a peine ba œuvre na bino o bo chawana ti lelo ça sème. Après ça va bino moi quelque chose. Na ba œuvre bo sala na ba vie. Yo kana biso eloko. Et ça te bénéficie na ba œuvre na. Autre joie c'est l'essentiel. Mais banzembo na botika ba cri na bino. Totika yango te. Ba vie na biso ba koma ko kosa batu. OK. Qui eza bango mutu ba pesa biso na ba cri, na ba voix. Pourquoi vous kendo? Na Evan. Na ba ça c'est brigade à l'écart qui a déclaré qu'il te moni ba invité na concert à Wera. Mais brigade ba pesa ki soki banda, ba pesa ki soki terrain. Ah bon? Na soki $500, soki $5,000, soki $50,000 et moi je suis allé qui a fan de kimia. Et peut-être comme si yo peut pousser na pembe no ko zwa pa moti. Moi je suis pas un creveur. OK. Au moni ngai. Sur le bin nga clair qui nana besoin eloko yo na osalisa na opesa yango. Mais ko zonga na di bodete. Il dit lettré ignoré. Na opesa ka eloko ndingo na non. Ba cri oyo kaka ba koyimbiko. Ya ba cri phare, ils ont cri phare. Phare d'abord ya. Zila na. Vas-y. Cri lo kwa koyimbiko, papa oyimba yimba ngo déjà ko. Ngana ya na développer yango ko. Donc on n'est pas papa wemba. C'est comme OK, binakuna balula yo. OK. Nyade abakala kwenda mukoko. Koko dachibu yambu. Ya patron na biso beso mertem da pesa nga. Ah, bien parlé. C'est pidi. Tant on a na kilumuka kiese. Da patron da pesa nga ote. OK. Tant on a na krilo kwa bébé ngana linga kayo eza patron na biso tem da pesa nga. Lukamba sengula. Eza vie Henri Kamboma. Il fallait pas payer sa bille au bango, bah mon regardant danger plus qu'inga. Mais ma pisa que ma pesa nga via pesa ngonga.
Lukamba Sengola. Comment? Nga naza animateur oyo. Attends, s'il te plaît, attends 2 minutes, attends. Nga naza animateur oyo, bakri nanga. Ti lelo etombola ka maison mère. Nyade. Ah ouais, là je t'informe. Ti na Adidas Arena, les aïga bakri na yo, na bilki tonde mte sala qui concert. Moi je dis la vérité. Siko. Je suis dans la vérité. Na bakri wana. Est-ce que photo boya Werason? Même pas. Non. Mais est-ce que photo désavouer? Est-ce que photo dénigrer Werason? Non. Werason nde muta dénigrer biso. Attends s'il te plaît. Est-ce que Goyoka? Déjà ya kotinda. Ngongi. Viens na ngongi na yebi bien. Déjà ya kotinda aya kolobaki yimda pesa nga écrit ya bibi kwanga na nilele. C'est vrai ou pas? Déjà ya ekoza la vrai. Est-ce que ngongi na wera bazana ba lien à part soka ya beti ki chaka na ba lien te ki chaka nani mama yokapa ba kenda ti ko yemba na ye pa bibisa ba vérité ke ya pesa ba kebe na dibango nzembo na nga moto azobelisa matoi na ebangaka kolela ba bebe vigas munda pesa ngote. OK. Eza ba fina biso ba pesa ngai batango na ngana ko bebisa te. Vie Senado jour oyo ayaka kosenga mbongo bafandisa libanda tanga tinda bazwanga tanga tinda yebisa président yo ke nga naza na yo yebisa vie kini na yo na bo yebisa nyonso mekini na yo vie Senado papa tosali mosala bien tori kozalaka na ba NT. Oui. Biloba te. Il faut bolingo ezala. Nga seleo. Na roza tam ba 50 cris à succès na maison mère. OK. Sur tellement répertoire ya phénomène Werason. Aleki 20 mboza na succès na maison mère. Ah, Olobi? Allez quitter, là c'est vrai. Au canisi na lobby nini. Yo, c'est la gana lo. Na oloba ma bête, na lobby c'est vrai. Yo, na lobby c'est vrai, lobby ma ambasso. Olobi c'est vrai, lobby ma ambasso. Tulinga vie na biso makasi. Mama lambela biso poto lia zika maboko. C'est beau lia muta pesi mbongo ate. So abeti mbata kana loboko wana obeta mama mbata te. Nous on aime. On l'aime. Bah sortie médiatique. Attends, très blessant. Je t'informe, bah sortie médiatique. Attends. On l'aime Werason. C'est notre attends, est-ce que tu sais comprendre? Non, comprendre, vas-y. À la vie na biso. Mais il faut changer. Il y a cause la trop dire na biso le quoi batu basale le côté. Au moins ba carapace wala nyonso bana maison mère bana eloga au salate koleka biso traiter ba collègue no ba carapace baza ba collègue no ba artiste baza ba carapace s'il te plaît carapace ya nini s'il te plaît na yebi carapace très bien mais okoluka tamo mususu oloba carapace il a dit le quoi bazo remplacer bino balati binouti et là il a posoti c'est ça bana wana bakosa si bamoni Bill Clinton bamoni Seleo bamoni roi David bamoni Lobeso il faut bayimbaka Eli lava sabatani on a fait le boulot on a fait les taf mais pourquoi pas dépôt le moins maison mère ça bon ça l'a déjà mais pourquoi pas on marque plus fort si ko banda biso pe to longwa maison mère marquera plus fort na nini il marquera na nini
Bazo marketing le ba Nati concert. Ce ba bete ba. Ba beti sala obino. Ba attends, ce ba bete concert wana. Na ma cleaning. Na manzimbo ni. OK. Cha balance. Entre Na ba animation, na ba nzimbo. Nous on aime Orasson. On aime Orasson. S'il te plaît, on aime Orasson. Et le problème est que je vais payer sa biso ba valeur na biso. On n'a pas besoin de bambonga basasem, on n'a pas besoin de bambonga banini. On a besoin juste. Il y a on a besoin juste. Il y a honneur. Honneur en début parce que tout ça là bas boulot. L'argent ne fait pas les bonheurs. L'argent ne fait pas les bonheurs. Les bonheurs, c'est de vivre ensemble. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous aurez une invitation à concert ou tout va bêta. Invitation à concert. Ndeti Adidas Arena. Ndeti. Dans une invitation, j'étais aux États-Unis, dans le ah, au moins, ndeti où tu es informé nga cause une invitation au linga quitté. Oui. Parce que Masai ozomona Masai. Azano mutu nanga avant comment mutabe zomer. OK. Avant produit Fabregas. Mutu nanga. Tant à États-Unis Masai. C'est le salaba pibi pour la vie tout. Et mes hommes balinga tous en a pété. OK. Et voilà. Donc tu vois le que c'est le minute aux en bon terme na une musique à mes hommes. On peut dire comme ça. Pour te soutenir dans cette page avec tout sur la peine. Tolinga tous en bon terme na vie na biso. Tolinga tous en bon terme na vie na biso. Baliki ba esika toza bato ki photo tindika. To appuyer. Parce que ba baliki na biso ba osala misala opona ko tindika toujours une musique à maison. Vous soutenir bango pe obenga bango pesa bango pe ba. Na yebi danga mututi. Non, c'est le. Non. Oui, wa saboter. Na yebi etin to kutana na wapi. Timata. Yoga na ibsayo. Mutu obo yebani na ye. Faut bosolola beaucoup tana. Nga na yebi danga place ba bimarate. Na mona bango na à part kana ba concert. Boyena na mona nga bango te. Na yebi desu na karibu sutani na mona nga mututi. OK. Bana mo baninga na ngate. C'est ça. Voilà, tout ce que tu as vu, ma soulé à Winnie musique à maison mère. Je pense que tu vas comprendre, bah vous comprendre guité, vous comprendre bah pourquoi c'est le à éclaircir, bah vous comprendre, bah vous peut comprendre tes italibino. Nous surtout à la sens à compréhensionner. Tout sur la suite sortie médiatique il y a collègue nayo au bozani na Winnie musique à maison mère. Na habité avant la côte na question là. Aux soutenir concert il y a ndekono au bozani featuring Kala Fali Poupa. La Stade de France. Nana ebi dans le soir beta mkonini. Les deux Na hein? Les deux mains. Kasi yo kine kuna les deux mains. Ah c'est. Ngana yo nana ebi fali bien. Hein? Ngana yo nana ebi fali bien. Eh mutawanga na bato. Ayebi ni bato te. Asala la musique na ye pona. Non na mona fali place a wangana ote je te jure. Ngana wana se yo zaki na kabea ka mwanga. Eh kabea ka totalaka. Na wangana ote. Yo outa kabea ka mwanga. Kabea ka mwanga ndenge nini na obi Malukai. Malukai. Bishwewa. Oyo soutenir Malukai. Yamutide. Malukai. Yona nanga mutako expliquer nga fali bien elayo. Parce que yo ça ne featuring bufana ne camarade na yo. Nenge na ebité, je ne confirme pas. Nenge na yoka, ici c'est vrai yo muto confirmango que butanga na école moko na bandal. Donc ce qui mutako expliquer nga fali ezayo concerné eza les deux mains. Vous soutenir yepé. Lili Kiakou. Maximum. Il y a respect. Lili Kiakou. OK. Donc Lili Kiakou. Lili Kiakou, où va soutenir un gars ici? Mère d'aider. Tout va soutenir un gars. Neti ba makambwana. Yé moi nango yozoloba.
tika koloba bongo s'il te plaît. Aza artiste mine na mboka na biso. Oui, featuring. On le bela mutu bosane fi na mbelo nzembo bosane featuring. Nzembo ni rappelling. Ah, c'est le yo. Tika osala. Mais na sina imba de anti mona déplique. Osala un featuring na déplique. Oh. Ah, fali ozolo ba héritier web sa bakonzike azwaki 1 million. Héritier a lobby bien. Ceux qui va kopesa ye 1 million. Te héritier a ego funda eke azwaki 1 million. Ba pesi 1 million. Na 1 million ba pesi wana. Héritier bifo ba bakisila ye ata 5 millions. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que pour y abotama na ba maman 5, na ba papa 10, dans ma papa ya soso de porte. Mais yo peut se retrouver concert ba peut son. Tant ba peut sininga. Yo c'est là pour tout, no peut kozala. Ya yo lingi ba pesa ye. Mais eza mbongo na bino ba artiste beaucoup tisa. Bo ebite ke ne ndule na bino beta a na poto ko la poto a ata ba sa semba nini batinda mbongo na ko. Yo ebisa sem. Ba droit na mo yo ebi na mboko. Donc bino ndi kwando beta na wenge bongo boye ba droit na bino te. Tous les bana na ngana temps lo na bango te ke yo basali bazui basali boye. Nga vivre na comptable ka vina nga lempe la twa kulenda. Il faut se contempler dans Oyozo. Mais si tu peux dire un mot comme on dit, tu dois formuler moi phrase moi pour tant qu'artiste et musicien, au Lobani pour un concert il y a artiste et fallu pour pas sortir d'autres. Il y a ça Lobani, avec poli, à Lobama kama batute. Avec poli, à Lobama batute, nga Lobama meten, Italie na batunaye. C'est le yebsanga non s'il te plaît na batu ba Hollande biso. Wele la nini problème nini yango babongisaka te to mona dernier mokumisa ye olobi posa no ezala la musique akunge liboso fali abeta fera beta kale utoleka sortie médiatique mo salaka olobi ke pona yo ozo soutenir ba artiste ba ke liboso pourquoi pas toujours ranking yo moko yena bo dazana ranking te moi nango tozaki na enterrement ya Joe Nzaya. OK. Ayoka kesili azaki wana aleki ne papier mbote te bonga na fana na lokolo na oloma ne pas na ayoka kesili azaki wana à partir de wana ndi ranking kutu te na ranking te oboyi to boyi olingi to lingi ondimi to ndimi c'est le scram ke bon yo na moni yo tikala yo mo na musique na ngana za aboma relation. OK, donc yo so bomi koto simbi koto. Et pas nan. Tout le monde mikolo relation zoni très bien à faire rigolo. Te faire à mon maman nanga. OK. Faire tona ba trace na biso de sala na ya vie. On le ba. Ata to soli na biso mo na maman nanga. Marie. Maman nanga. Bintu. Maman nanga. Boka se riche nenga zakana. Ah yo lo babé mais auto ko lela dernièrement makamba clip na sala clip ngamo e bongo yo kana bisa yo e bongo ta ba aider na clip na ta toujours bien na ta nga bien tout moite. OK na ta bien et puis na ibolata te olata kota olata et puis ba cri na ngo belé ata ba 50 cri za na succès et puis on a raté ngati banana banda raté ce que tout auto joani bozwaka o bozwaka la bingi te la biso le beau tout la biso longo la chapeau te ngana sala ba exploit ba démonstration na ba fikine de 21h à 14h bango kuna zéro biso seseleo bango kuna fufwe teba lile wera champion wera siko mutu asala bula boye o bato babina akomikitisa. OK. Surtout loba pona yo ozo soutenir un peu soutien l'artiste fallait pour pas qu'elle va passer 1 million. Assez azwaki déjà basali ba cop na bango assez azwaki na mbongo abeta toujours
abeta soka abeta il a son résultat bien soka il a son résultat bien te to kangaye to China kan church ba no beta e fimbu moko oyebi ke ndeko no abeta musique bien défendaka mboka na mission na musique donc souhaiter toujours le bonheur koloba te ke soka beti bien te to na kan church bakole ye wana te azwaka mbongo te champion bakole akinde kobeta concert après ça eni ayele biso ba victoire te boso yele biso victoire te po bango musique na bango esukaka na 15 heures c'est comme 17 heures bado ko m'épuiser musique ya banani wana zo ya bango wana babetaka banani parce que ba artiste na lobela artiste Fally Ipupa musique ne sukaka na 15 heures c'est comme 17 heures beta mais bando boka mwana ngo ebele hein tonton Geno na banga otanga kombo tonton Geno na banga otanga kombo le qui a sénateur Platini Lueto obani na okoboka na obato oui ba eloko apelelelelelelelo oui bien ya nani azalaki awa pembeni nanga oui bien ouais na bien très bien il a signé il a dit que musique ya Congo musique ya Congo mais bana wenge tout bazo soutenir Fally Ipupa ba soutenir ba bango si bana nzala ba soutenir bango non ils a pour nzala ils a pour la force bato ba ko soutenir ezaka héritier na viensone bo viensone ya bengisi na dida sari na aboya koya makide ko sera naza héritier pe à soutenir ye parce que balinga ba kutana ba kangana ba banda kosala makambo na bakosala ngai na soutenir eloko te abetaka musique soki abeti musique econvaincre population tosepeli so esepeli to kanga ye mais ntango obimaka so abeti musique bien ntango obimi olobi bagolo balingi yo bayini yo te bagolo baza na omoi bagolo nde bazaka na bayebi ke oyo eyasele yo bagolo baza bamama bapapa bana napesi ku trésor Congo le place azali mbote po aye c'est-à-dire que soldat makasi aye trésor Congo je te salue trésor Congo soldat makasi oui c'est-à-dire que babenga banani bapukumuni baya banani baya mais trésor Congo le moni ke jeune homme moko aza na classe aza na élégance aza na niak et puis ayebi français soki kutu Jésus de Duyance akomisi lelo attaché de presse et osala bien makasi il faut zonga parce que aza soda makasi aza na conviction alingi ba artiste na ye mais esalaka bino neni ba artiste komona moto azalaki pa Fally azalaki pa Fally aloba mabe afere aye pa afere akomona aloba mabe afali ntango bomona yango bino mo ba ngai vraiment na komisaka na nga ba initiative voilà que oui mais de toutes les façons soko lo ba na trésor Congolo nasali na lobi kaka na sali donc babiloko oyo babiloko bato bayaka ti baza banyama banyama parce que lobi ofingaki papa ya musicien oyo lobi ofingaki mama ya musicien oyo lobi okomi suko komi soza nyama même moi si to ndako obona ke no da nyama bino ba mission bolinga ba te ngai te kochaka na biloko buzuba na te nazaka na bato wana te banyama omona bafingaka bato na batelevizio bamema wana bapoto basala bakonengaka na bango te banyama wana baza banyama baza banyama bato omonaka bayaka kofinga bamusicien azwi ayambi bana ye na musicien banyama yoka nayebisa yo yoka na biso eloko moko yoka na moi je m'en fous yoka na biso eloko moko okofanda movandi boye jo moko azofinga mama ya songolo est-ce que tu sais un jour j'avais parlé mal je sais pas si j'avais parlé de quoi des Marco 6 mais j'avais demandé des excuses à mon fils j'avais vu cette vidéo j'avais vu la vidéo parce que voilà j'avais demandé des excuses et puis voilà.
Osé. Ochai ko pour le baba soutenir wana eza bana bino. Osé. Gola. Lelo autosala ba freestyle na ye autosala son na ye ezobeta baza bana. Tozana ba erreur. Mais ya kotika banyama oyo bayaka kofinga bana ba mama banani oya basi surtout. OK. Tandis que baza bango ba maman. Même nous on condamne ça. Bashondo wana il faut beaucoup condamner bango. Ah c'est vrai. Il faut beaucoup condamner bango. OK. Bana faut batanga classe ba oyo karaté ba ingir. Yo tika lo zana batu mo bongo te. Na ozana bango pour dosana ba civique wana dosana bango. Ba indigène wana dosana bango. OK. Baza ba indigène. Baza ba civique. Ba konzi batu o ba kopera na bata bongo. Na ye na muto baza ndeki moko. Neti ngai. Ozo généraliser. Nanga neti ngai. Nde na loba rino Fachi Beton roi du Congo pona omona ke azotambola pona Congo. Mais na kovanda te ke no na komisaka mokonzi ya mboka na komisaka Vital Kamerhe. OK. Na lingaka vie nanga Kamerhe. Na Vital Kamerhe. Na banda kofinga mutu moko non je sais pas ça moi. Et que na bon neti bino ba mission to mona lelo soki mission to mususu pesi muto poa omino finga koto. Soko pesi koto poa. Wana ezali balokoso ya ba chroniqueur. Na créé plateau nanga na tcheba instrument et une mission ye manan. No ba mission oyo neti na monaki ba musicien bazolo ba sur ba cri ba bazolo ba sur ba nini. Ba cri tout na ya na ngona maison mère. Yangai et vous changez te. Ata sungola pesaki. Sur la maison mère on non, attends 2 minutes. Vas-y. Ba cri wana yangai ata ba ye na mutu sungoleza yanga. OK. Parce qu'il y a des paroliers pe oyo baya ba pesa banzimbo. Bref, ça dit que ba oyo bozo mema na musique pour ba dénigrer ba musicien. To dénoncer, to dénigrer. Et voilà. Musique Afrique hop ya. Musique est africaine. Taranga na kenda maboye, tant na New York et na Washington. Ba invité na ba Nigérian. Mais OK nagi bana Canada ba lelio hein. Bana Canada ba bisele aux États-Unis, au beti ba concerne États-Unis mais Canada. Na Canada na zaka na François kwa bundi. Na sana pele ki na monif. OK. Na Benoît Waiki. Velio tazawana. Na vieux maître nani azawana ba massa pe bazé belé. Ba serre pe bazé belé na ba Canada wana. To serre na mefi o meyaka. Motema ya mobali na ye ser nanga mefi omeyaka nana omeyaka oh te pichu botoka na États-Unis d'Amérique déjà pour en Afrique Nicodème Ndenda azaka kuna Pacha azaki ancien affaire azaka kuna leki nanga mususu yepe bon chanteur azaka kuna na Canada nani Aimba loka buro pela libisangai. Ouais. Azaka kuna na Canada. Ba très bon musicien bazaka kuna na Canada. Ba fi nanga de blé dinanga. Voilà, mais yo ceux qui balobi au soutenir un Fali selon ba propos na c'est-à-dire au soutenir à la Rogué, on a compris. Est-ce qu'il y a soutenir na bato? A Chao Poati, premier album no a Chao Poati. Awangana nzimba omukomusi. Awangana tape so clip. Awangana. Oh kutu faire bosaine oyo. Yokana ibisayo. Ozole la tire clip e bimati ye apesa aya pe na Chao Poanga moko. Yebi oyi puissance nga azaka nango. Ngana puissant. Fereta ya te na sala clip. Héritier ya te na sala clip. Bina filé. Alinga ya te tina bengende ni yo sa clip. Ya Serge, pour y ya Serge. Voilà. Mais baba ndeko. Tout ça là banzemo kitoko. Au jour à olinga to sa clip nango. Bon héritier. Héritier a leki nanga. Ala collègue nanga. A misa Congo.
Mais il y a l'ingate va bénir l'équipe na plateau ça. Soit ligne détaillée. Soit ligne détaillée. Etalinga ite. Nanu asala avion te. Nanu asala tolo te. Asala ka banzimba be. Ebitaka. Akobangisa te. Banani. Banzimba yoka ngo. Na yoka tende na banzimba nango na rapé fanatique nango. Ah là c'est bien. Là c'est bien. Moi j'aime la musique. Même Falipe aux appels la banzimba bien pour lingaka ya. Na yebi ki na banzimba motala ba cimetière nanga pusani musika nanga. Voilà. C'est que Togolobata Bibi de la Reta na kase que Togolobata nini Togolobata o nini. On est babilo na bina ya babilo na bana mikolo. Na kama mikolo ti. Na kanisa parce que les albums na yi récent. Oso sala émission na invité à Bolio Likofi. Na dernièrement c'est le zino nga betanga. Pour la taraki makambo ya babilo na kenda ko kota. Il y a donc cop nae. Pour la question là sur betanga mais moi je vais faire mon travail. C'est il y a donc cop nae à Pony. Abunsa globe ya gishasa na ilungi nae. Oyo kanisa na pandi pamba. Il y a donc cop nae tout ça. Tous on a besoin de masula musique pas. Pour yo kuna so to koti o kokanote. On nous défendre nos cas fachi. Si on a besoin de nous marambok, on nous défendre nos cas fachi. Donc tous on a besoin de maramba musique. Donc tout le monde sur la guerre. Musique a fallu d'être bandé monnaie Bibi de la Reta et là album mérité. Yoka. Faut appeler la ma chanson préférée. Oui dis ma papa imba. Ta place. Oui signorina. Poutine. Nalela signorina. Oui na luli na ngai jina. Na kobala na ngai jina o jina o lele. Oui nzembo lokola na balaka bibi oh la vie est belle. Maloba imoro pemba. Iyo Souvent on a ka courona ka badma basairo. IDP za hymne national meilleure chanson rumba. Oui ça a plus de vie dans YouTube. Quand même, faut bon encourager en Papa Keno sur la chapeau. Ça évolution na bino. Ayo. Chapeau na nga eza pona makamu na nga. Eza chapeau te ke tom susu omona ngo eza pona tom susu na fate. Eza pona makamu na nga. Makamu na nga wana etalinga personnel. Papa yo suis na kina na mulili vma yo ko telema. Tout sur l'émission, tout dans l'émission. Papa Obangi Sangate. Tout sur l'émission. C'est le Poutine. Tout sur là. Ulingino marambu ya batute, ulingino goloba ngondi mabaningate, natangelo ko mwa nani obude natangelo ko mwa nani c'est le togoloba akoka. Toboite. Ngala kokate da vivaka na onza mapesanga. Menengo ke mena zalaka vuma. Nengo ke na ngo ba. Pona ba musicien congolais, côté golata musicien congolais ata moko te. Oh tele mananga, ata moko te. Bato na respectaka eza depuis tu savane. Veno tata zami benga se. Yoka nanu bato na respectaka depuis tu savane. Manda. Tutu Kaluchi. Bato yo respecta bango. Et on a respecta mana sap bango wana. Na sapa nini? Sap nyonso. Moi bo l'accepter moi te na Western makura. Yo respectaka fali pour pater na ça pour respecter à faire gola te na ça pour respecter kolata na bango esuka kolata na bango esuka awa na luketu na makolo te imona babokula na bonga lokolo te yande mote mimona ka esele te na yebi kolata epi na zanango ilingo chana miseni ba artiste bala ta cher koleka kolata cher eza koyeba kolata te. OK. Yana di Robi Janfan komikolo aolata ba vintage ya ba Gianni Versace ya solo o mona na ba fete ya ba Zaire belibili te. Na profite na boka Alix Fala nza komba molati na pesi mbote. Alati salan. Te tika wana oncle la pardon. Ngase ngolo ba Alix Fala. Ba tunyo stuka o take ka kozo take ozo take. Nga tu na Alix Fala ngolati salan. Te yo ngolo ba Alix Fala ozo ta plan ni morote. Api tu na iso api sangati. Yo ngolo ba ta plan moko ya Alix. Yebisa ala kisa. Poutine. Tu na iso azana nyongo na ngate. Yo mtu ana nyongo na ye. Ngai. Ya Alix Fala yisa ki.
Alex Fala, je t'aime beaucoup. Yo. Non, Alex Fala, moi, la madame. Alex Fala, Junior Bongongo, japonais Aimbo. Presque Bamutu. Hein? Presque Bamutu, Balata bien. Basola rapé bien. Neti leo namona beaucoup tapongo. Ala katanga. Ok. Namona kina mushara. Namona kisu na karambongo. Siko na Belgique siko basi ya kilo. Pe mulato. Lili kiako. Kiakwenda. Et voilà quoi. C'est Léo au exhibition que c'est vrai qu'au exhibition que va concert nous ya Wenge va concert nous ya Wenge va pisa quoi invitation tu nous confirmes ça parce que ton a bata Wenge dans tout na bango pour batiner la quoi invitation au boyaki est-ce qu'il faut vous ça là ba ping attends s'il te plaît est-ce qu'il faut vous ça là ba ping pour on a ba comme on a biso na bata Wenge wana mais où ta Wenge za mona Wenge te attends est-ce que bata Wenge ba na même âge on a ça na Wenge bata Wenge ba Sankara bazawana ba Dr Pichu Musungu bazawana CG Katakata zawana Président Golf zawana bata Wenge ba mwana oui maman ka respect bino boya nango ça dit ngana va na plateau o tshilanga ba polar ok ngana sala ba crie za na succès ba ba na iloko ba komate pour na musique ya Congo ya musique ya Wenge pusana ngana sala ba crie za kielele ngongi oui bien kwanza muno awa muge wa muge bien je suis informé de ça ebubu bien ko ça dit que je chenga na base kasi ya na ebisio ki webi nzimo okoteli mwana moto na motema ozwi kiti ovandi ngamona mwana mokili ya kolinga na kobala yo mama e oui bien loba na ozela tina oui bien na e bien te oui bien te yanze mbono yumto oui bien yanze mbono yanze mbono matuni ya yo ngandi mnatuna ba question Poutine tozonga na émission s'il te plaît oui nzemo moi je suis à toi pour toute ma vie je t'ai donné mon cœur tout entier oui bien mais na mona pe oui bien Wenge BCBG na mona o minzemba Wenge BCBG oui bien na bien très bien nzemba Wenge BCBG oui bien salinga pe bien na moni toza en considération Wenge BCBG mais toto mona ndeko Blaise Sabe auto kufa biso auto tika biso qui son âme repose en paix on peut pas parler ya bandeko na biso batiki biso na place oyo to se défendre pour bateau ya banyanga la kata ba pousa na place na biso te Blaise Sabe apema na kimia eza mokali ya Nzambe voilà ce qui olobiolo ba moi liloba par rapport à esprit de mort o ezolanda Wenge musique pour na bino maison mère bomoni ngo nga binote oh yo chanteur à maison mère te nga za chanteur na journaliste Deli Fasik na tala presse na nga na silisi yo ba pesa ki ba terrain te ba pesa batukuna na pesa nga terrain wa pesa out na yoka il faut ba pesa tika ba information na Poutine toza na biso na émission s'il te plaît na bi par rapport esprit de mort o ezolanda Wenge musique à BCBG bobetana ba mukia so liwa to tambola nango biso nyos esprit de question na ngeza bato ba kofi esprit de mort ezaneti oza ko ignorer oyo Nzambe ya chapo na mokili Roger Ngandu ye mo wa légal attends s'il te plaît vas-y je te laisse Roger Ngandu un jour il va passer si le un jour il va passer bien sûr c'est très important tout contrôle ka tout respectera ba mon abiso auto loba likolo ba wey et place à misala basalaki faut tout lukaka to honora bango oui po lobiza ya Nzambe mais ko loba pe ko pesa pe conseil na conseil te na onyoso na ebisio yo moina yango eza merde na mona o merde nengeni na oyo lo respecter ba kufa c'est ça tout sukana oza ki malamba Wenge ndo lobi popoli okundoli makuna o garder bande Poutine système atindika tsakala moni ozwa soutien BCBG mikolo ya ozwa soutien BCBG Wenge maison mère Wenge BCBG eza ba orchestre na biso bino nde boye po beaucoup misa wana conflit
te biso to comme ça on a confité ton bakabona journaliste azalate journaliste bango na bango nde bakabona Non. ça biso ba journaliste el banda makambo wana biso Oui, c'est très important. Liliki ya kwa ta ba lubute na e. Musique ezali cop oyo esalaka ki bato bazala bien. Yango moni shida ibula alingaka. OK. Soki na oyemba bien. Na obina bien, na oboka bien. Et vous avez plaisir pour na Iris Obama. Jour na yaki na Suisse, soki na monaka pichu bwengo te. Eza parce que azalaki occupé. Charlie Malula pa kwa koya kolukanga, kwa koya talangai. OK. Voilà, là je vois les PDG Fire Basket et pourquoi pas à Jordan Mizwa, les grands réalisateurs. Donc, au moment où Kevin Bomena à Marabogarbo, il y a grâce, il y a Jordan Mizwa et il y a Bossante Clovis Kassamba de Lyon, hein, Boto, El Swaga, PCOP Bamboto, Igor Kakese, Guy Kakese, Guy Basket des continents, Patience Guy Kakese c'est déjà Vienanga. Pierre Moutachi de Temulopwe. OK. Vienanga Guy Kakese. Na PC Mbote place à Zali. Mais na mona c'est le comment nous trop na ba petit par rapport à missa non hein na mona comment nous soutenir ba les qui no ba Fabregas ba te maestro azaleki na le maestro azaleki nanga bina fila aleki nanga asunga ngai pe aya oyembela nga sala pe clip Fabregas mwana Elisa azaleki nanga non c'est bien ozo soutenir bango nyonso te na soutenaka bato nyonso koyande na kimbirikiti te pona ko bloquer yo enga na bikopo nga naza mwana ya juna mumbafu naza mwana ya nono munzuluku bogisi ye ba comment luke na Paris ba beta na nani chuwa mboma zo luka ye te baokanga bango ba ana eza France la France. Soani na TV, yo muto banda ba jona. Tout monde na ans na ba tout ezaka théâtre. Ansaza leki nanga ya motema. Ezaka pena makambo solo. Na pesi mbote place ya Lina David Boss dit David Mangaya na pesi mbote. Na piscine na mona puti na bendi nzete. Wana leki nanga. Kolanda no ba artiste o ba sala théâtre te bango eza musana bango bango eza humour donc bango balia kawana voilà quoi te musique a commencé à faire musique bino ne bo amboué ba jouer biso te ba journée ba bolinga nanu te nanu soki bozali na bolingo lelo bolinga bo soutenir bino tu baninga ba che ba concert bo soutenir ta makamba muninga ye misango o bino bo vanda ka boye 1 million nini 1 million nini menga na lobi soki héritier mo mda ko funda eka soki mbongo il faut pas accéder sur mbongo ça et ça lobi bongo po ebike ye pas préparer le au moins munene kasiti bato nyonso ba préparer ata mariage et lora munene faire pas ebike azo préparer deti faire conscient moi munene on chaka la mais faire aza Jésus de Nia ça parmi ba grands chanteurs ya mboko yo là c'est vrai ouais oui c'est vrai c'est vrai bien sûr grand chanteur jamais imité très belle Moutoupe o ya leka ya zate Moutoupe o a telemana e boazo yemba ne fera banga ate bato tout au moins fera yemba baba fanatique na oui le belo au moins très capital hein papa fera yemba ba te belé no tangelo pasi ya bolingo neti zemi nani yango atuela yo ndako ba epeli moto ziki eme chanteur aboko na kongo abozwa moko nene na faire balobaka bloquant na téléphone abana benga benga accepte numéro na mona teke so bloquant yebisa patron na apesa numéro na apesa ngai téléphone yebisa patron na t'as préféré tout faire le bagage numéro nous a na moi vas-y na oyoka yebisa patron na apesa ngai numéro na ye wapi comment tika pe déjà fanda tika yebisa faya apesa ngai téléphone na la kisa yebisa tika PDG libanda makambo yo attends tika Poutine tu es en pleine émission s'il te plaît yo kana talent la kisa yo OK caméra ça va total
Nous, on est là pour donner des informations, quoi. Et là, je profite pour saluer Pablo. Aniko Imotema, Liliane Vava de Switzerland. Yoga, oui. Les vraies boules. Omoni, yeyo. Nazako yangoyo. Omoni, yeyo mdakomi. Nazako kota mardi. Aïsanga ya mardi. Aïe journée. Ok. Omoni yeyo. Yoga ya combien? Fait rigoler. A combien le Sali frère? A combien? Sali frère. Ok. Yoka. Oh. Omoni qui te vend dans la vie bonita. A comment boyer, tous à déjà, ça dit que on parle à tout moment. Nicolas Kagato depuis quand? Attends. Il y a un peu de temps à mon émission les kaki. J'ai là, déjà dans 15h. C'est aujourd'hui ça, je vois, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui, hein. Au talibien, hein. J'ai bien regardé, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Novembre, novembre, décembre, hein. Les 15 journées. Les 15. Les 15, non. C'est les qui déjà. Il y a combien de temps? Il y a 2 semaines là-bas, jour. Il y a un dawe bisangate. Nazo kota déjà mboka. Bongisa na mwana mama, hein. Okome su na bongisa na mwana mama. Olia blokanga ici. L'émission de mon attend qui kala. Vous avez dans moi nungu. Par rapport à ma sortie médiatique. Ngana eto bana nungu depuis kuta maison mère et depuis pas macha ki watunda. Na kokota te sele azar. Na kokota te sele azar. Sina bimi di banda. Na kina nga sola. Akainga to bunda. Sigo voilà. Voilà tozana Poutine to solo la kaka. Donc dans l'émission là pour nous au moins temps. Na bi émission na monsieur tellement 30 minutes précis là. Le bateau qui. Vas-y, tu vas me savourer. Vas-y, je t'écoute. Merci beaucoup. On a posé na yeba entre Yona Bill na wenge musique à maison mère. Tant que vous avez bien ensemble parce que ça là moi débat trop. Baloba ke Bill mutazara na pouvoir. Déjà problème. Ande kunanga. Bana papa moko mama moko. Papa nani. Pouvoir ya Bill eza pouvoir nanga. Papa nani mama nani. Pouvoir ya Bill pouvoir nanga. Mais tant ki ba légende na ba na nzemu ni moto boka atangi ba légende ya ba animateur mais tout moni c'est le hoté. C'est le hoté. Eza na ngombe problème té. Mais oyo bat ba yebi o ngamu na yebi na binisa mboko ya osakana té. Ce ba di animateur ba binisa mboko. Nga Rose attend sur 4e. C'est pas 10. Nga Rose à 4e. Obinisa. Ba obinisa ote à fois te mwambe a matia kitite. Chilelo a ko imbigote. Mais pourquoi tanga ki ote parmi ba les gens? Soga tangite quand même. Soga tangite peut-être parce qu'il y a zala qui occupé dans une bonne relation té. Tengana makamo Rosa en bonne relation na mise moko ya Congo ezara nango te. Bango tout. Tous aura bonne relation et voilà quoi. Nga babilo ko na tout. Na ki pango de ceux na lia déjà na la muka. Nzamba besoin en force na rankin na mutute. C'est le Sarankin. Sarankin ni vergogne. Dikoma prêtre, Jérémie Dikoma, c'est le Sarankin. Ngata rankin na morote. Tangilanga. Te na tangana nga ote, olobi déjà ba bien ya batu na o kokoloba. Mais batu mususu onga na zela ki na mono pe ke opesa ndeko no poa. Fali poupa na concert à l'aider mais opesité olobi abeta mara. C'est raboyi na ngai. Donc voilà, il a décidé que moi, nous te nous exact, ce monde a soutenu quand tu boyo soutenir. A soutenir yo na premier album na yo, a soutenir yo. A soutenir yo, ta soutenir yo. Ça va ta reconnaissant. Bon temps on a soutenu yo Zara, wali na chila. Yo soutenir l'album ni expliquer biso ni to ba. Yé mo azana yebi. Mais yo to yebi, que place. Ah, et talibino. Nga so natali ki yana nga jide ta beta musique na ba ba se pe na ngebo nga kina ba mususu na. OK.
Voilà, tu soutiens les concerts des... Nga so Nathalie qui n'a boluka bo kitsa fere. Boko kate pour ba goloa bazali. Comment porte-parole à faire? Ils a problème te ande konanga. Porte-parole na makasi. Ande konanga. Golo to komela maite. Sadi bino boza bino na impolitesse bon boye ba te place li bo employé ba bilo na bino. Siko yebisanga na vandi boye. Fait rigola. C'est vraiment sur la Italie. Italie ngate. Na yebi place boye banela te. Na yebi ne bo banda relation na bino te. Mais na lobby encore ndenge bo bongisi. Nikolo yo. Ils ont fait na plateau. Tant que Marie a eu ce pseudo Kabona. Tant que allo moi je suis pas un pauvre. Attends, je vais te dire une chose. Moi je suis pas un pauvre. OK. J'étais aux États-Unis. J'étais en Suisse. J'étais en Belgique. Et là je suis en France. Je suis pas un pauvre musicien. Na mona rappel musicien o aliki ngate. O ngape na leki na ite. Te ba musicien ba leki o baza. Baza tangila nga nani? Fere comme to tangila leki. Fere o leka ndeni. Nalala ndaku na. Nalala ndaku ne. Nalala ndaku ne. Bandila. Yo kela bandaku. Nalala ndaku ne. Alala ndaku te mais par rapport ya musique yo sala na ye o ya sala. Ponzi mona ngebeta na bar te. C'est nze mona beta lo ya fere. To marché ba mo. Poya za Robocop. Ya yende fe beta yanga ebeta te. Ya yo pe beta mango. E kasi umonte yanga beta. Ba cha faire 10 ba bois qui vont c'est le moko. Ba che fali 10 ba bois qui vont c'est le. Mais ezo beta. C'était Camagnola à combien? Ba si me beta le pas beta. Bilima pas beta. Aigle pas beta. Qui tisanzamba tombola yo Poutine. Yo est-ce que yo zo comprendre musanga na sala? Tanzo kriya koimbiko. Ogoza na katikati ajwana. Kia koimbiko. Abinango. Obinango waki na ashni. Alaki da mkolo mena binango. Tu waki na ashni. Ba ashni na ngati toza na télé. Ngam na tuna ba question s'il te plaît. Kia koimbiko na binango. Wana za ina journaliste. Tu wana une classe. Wana zaki déjà na préparé na ki université. Wana préparé na université. Wana oli ali patola to ya carré. Parce que le bébé ça musana nga. Yo mon lobito respecter musana bino pe respecter musana. Ah bino. Respecter musana. Yo lobi ake batu baleki yo bazate na tangeli yo. Na keku musikate na tangeli ka camarade no. Mais na yebishi yo ki fera leki na ngaite olite. Ko boya wana ga ya kiteti. Est-ce ba boy to na lobby pour na yebi déjà. Na yebi ba capacité. Soki chant alekinga. Voix alekio. Oui. Succès alekio. Carrière alekio. Ba mélodie ba nini ba concert alekio. Ndima mninga. Kasi ngai na salaka OEC. Salaka musana. Na c'était nga kasi yo kana bisayo. Na salaka OEC bloco. C'est-à-dire que faire salaka ba parfum. Ngani na timo na libula aussi. Ah Poutine. Maloba mabeboye. Ah. Dopo ndi magaba ninga raki bandal. Ah. Bika mkolofa na plateau pe boy. La paix ozoya nango ba tolinga to salisana. Ozoya nango oyo. So yo lati penda poso nango ko mpondi baba ninga sala bien. Ba ogo ba lata poso nango ninga ba lata poso ba ninga ba soutenaka o. Bon, je vais partir dormir. Tu vas aller dormir au Lembi? Bah, je suis fatigué. On est dans une émission, il y a des gens qui nous regardent quand même. Puis ça va pour saboter l'émission. Ninga. Oui, nous avons belé parce que nous avons toujours sur la note, on a pu tout découvrir. Yo, on dit aux gens, besoin de l'eau, moi, il est en plateau. Coup de tête. Ah, on a besoin de un coup de tête. Mais si on met un coup de tête, n'a pas auto-plainte. Si on porte plainte, ngazam nazana mboko. Mais on appelle nazana mboko. Yo za mboko beto na ba statut monte. Yo za statut na yo ngapela na statut na. Yo li acidité. Voilà, faisant la Poutine, c'est le donc Kagé Mingité. Donc on a tourné qu'à des questions pour nous libérer. Vas-y, je t'écoute. Ah, yo mon gars, vas-y. Merci beaucoup. On a profité d'un peu ça. Partenaire les plus puissants, champion Adolphe Francis Song. Il y a les originaires au Bongo.
Junior Bongo non na liate so na liende na kumisa. Na besoin de mettre Ig et Kapulusi. Oui, japonais à Imbo. Puissant. Na so na lié na koloba. So na liate na koloba tan. Et bon mais na wenge pour dire beaucoup ça tout va puissant. Pour nous autres ça wenge. Na za muta wenge te. Na za. La musique à Congo beaucoup ça tout puissant. Musique à Congo. Mais on peut topper ça au pouvoir wanati. Il y a musique à Congo. Ah, petit beaucoup, le grand Mayas. Marambuto, moni, marambolo ba beaucoup. Bat vraiment on est petit. Puissance. Bat ba pêcheur ngo. Si wenge musique à maison. Yandi mo ngana sala ba créer bin sarati le lo wenge maison mais réseau bêta. Ba concert. Ba créer wera. Te, hein? Wera. Azana nzimbo Blandine Pemba. Ndinga azana créer kiele ngongi. Azana nzimbo te wana bomi kosaka wana bango bana banzala na bango bana banzala na bango eza nzala yoka na bisa yo nana yebiso awa eza mboka ya loi so imaki non leki nanga ndeko nanga yoka na yebisa yo c'est grâce ya ba wera wana te nga na bete pas dit que Rod mandiango na eko na maison mais na renforcer obeta pe pa mutalikasu na mutalikasu ngam na salai mais ya lo ba obeta pa na obeta pa na mais ayo orchestre na mais ba cri na ngam de salaka succès OK ya ba na wala ba kaleson na mutu et voilà musico rolo banuka et bon yo salisi na kaleson jana yo salisi mutu wana ko komane mungamba kombe est-ce que faut ngana sana kombe ngo sune diabolos so na lo bano kombe wana ndo chama mpapu wana osala allusion na nini parce que toyebi mission moko ka wa chaka mpapu wana za rafali boyela rafali jeton to ezalaka ke osala clip no pona o se pelisa ba mura bonne musique bien et bon sur ria manqué Koffi Olomide ba respect place aloba manka Koffi Olomide oka fali na mnyongo na manqué Koffi Olomide botanga tinda bato basala epana yo wana eza manka respect mona da fali atinda ba mais batinda bango parce que nga aloba nga moko pona yebi oyo ya je dois assumer nga roza te kina na tini ba petit moko boya ba tout se bakangi bango nga na loba nga mo yoka ngai voilà na kati na émission to komi na suka émission na biso donc ba oyo otali biso ba oyo bolandi biso to sepeli mingi na tambo pesi ya kolanda biso c'est le petit na habité soki roza na message ya ko annoncer par rapport ya ba programme na yo ya na habité oza na mouvement na kinto au oza ne baninga au moins ça pour to vanda non na sala orchestre na kinte na linga na sala un jour vu que musique ya Congo est souffrir na ba partenariat belé on peut pas faire ça maintenant mais tout penser dans un jour on va se faire orchestre mongo pour que ba jeune ba intégrer ba évoluer tu veux propulser la jeunesse obligé parce que jeunesse encore ya ngwa toi na Congo c'est de propulser bango tena na propulser bango parce que Congo zamboka na biso toi na roi du Congo Fachi Béton c'est-à-dire que ton numéro qui mboka na biso faut de ça pas jeune et voilà. Bon, alors, tout cas, bon, question politique, parce que la politique, c'est l'affaire de tous. On est Congolais. On ne peut pas, tout sur l'émission, Boza, grand artiste, tout sur la rare à moi, et là, au moins, il y a politique. Si le Poutine, Marambele, quand on a biso vago, ils ont les cas par rapport à M23, mais tout le monde, ce sont des mêmes personnes qu'on était avec et qui nous ont dirigés. Au bois, on a pour la M23. Toujours solo là. On est en train de parler du pays aux Congolais affaires à Congolais. Biso Yorana Bisayo. Vas-y. Makambo ya politique. Ils apprennent biso nyonso ba Congolais. Là c'est vrai. Autre senga na ba papa ba maman ba ndiko na biso. Bazala na place moko. Ekolo bo moko. Mokonzibo moko. Et on a besoin.
na bao baakuna na bao baakoto bango nyonso fo bazonga place moko pour que Congo. Donc tu soutiens les dialogues. Tu soutiens les dialogues. Nga na soutenaka bomoko ya Congo na dialogue te ezaki papa oyo na papa oyo bayokana pour que Congo na biso ezala liboso lobi to okeni to tika nini Mobutu alobaka ekolo bo moko papa bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko. Namona nga muta signa koloba mo makambo politique ezaka Koffi Olomide mutariska moi vie na ye bino ndiye bobanga banga o na lobi makasa tenir noka makambo lobi noka momoko clair yo linga na sani te na linga ki olobi na finga rebelle na kumisa gouvernement so pingi gouvernement Kinshasa ndo kenda pambe siliti usizana na obanda kofunga gouvernement pona nini na obanda kofunga rebelle pona nini pona zwa nini. Non, mais si bazo procéder na système ba pota na makamu na bango kuna nga zali moto yo na lingi place okimi ezali message non c'est la paix. Bah oui, la paix parce que bande ko na biso na ba Uvira ba Butembo bana bazamba ba lotambola lingi moka bien voilà ba Burundi monsieur ba Rwanda non basé éparpillé ça fait très mal quoi ba papa ba maman o basibi politique bayokana pour que bande ko na biso bazana kimia message à kimia tout monde peut c'est le demain pe a matipé na stade de France a presté sali pe bolingo ata ba golo ba koina ezaka na cadre bolingo bozo ba namne lo bo salate boye ba pe loko bozo lingate golwa ainanga te ata tata nanga ba yo banga no bango te tinde batinda bango bongo tant soko meki ko zo ba problème na fait ba bimi batake nga jamais yo kana misayo nga jamais golwa ako oser ko ya ko manquer respect que tout le monde a manqué ba respect ba leka na ba TV no ba ndotangelo ba na tanganani monsieur qui dit mutanga za pas faire rigola combien de fois les cas so eu problème na faire rigola azo manquer ou les cas ko yo mon émission le week bo pe ki sabatu na bino wana bo kebisa bango yo kana biso le moko bana wana tamba ya na télévision balobaka nini baza na batu na bona kata politique baza na batu na politique yamba banga na bango mutu te si bakita batu te na kata politique to osani ofinga tangi na yebi na ngelo ti na porter plainte mais bafinga afinga jour osilisa ayo yebisa biso bafinga ba héritier wat mutakala lata coupé lelo bakomi ni toto ya tembe toto rina toto reto troto kotroto et voilà ngato finga bana nga bazaka bandako nanga na Kishasa eza toujours mokolo o nzamba kosunga ngai faci beta ko yamba pe ngai nalabe petit Vital Kamerhe mokolo nzamba kosunga ngai Kongo koyeba kina sala musala makasi ndenge ingénieur Blaise Bula auti kosunga biso afuti biso bambongo ngape na zimbongo na ngai comprend donc ça dit que kolela na mingi te. Mais yo ten combat Vital Kamerhe Vital Kamerhe a comment ni héritier monte ka final nani Vital Kamerhe petit ni comme héritier ke na kolia kuna eza succès sala ba benda bino pembe na bon ezani Vital Kamerhe na petit moko qui est scellé au scrap héritier muta place yo de nga wela yo kana yisa yo nga na wela kati Vital Kamerhe na 2-3 petites nga soki na yebaka Vital Kamerhe parce que tant on a kutani na vie Vital na Sun City atudanga nga ferry atudanga batumi balete nga to na zwa numéro nde na ye okoma akomisi nga be pire petit na ye comprend donc ça dit que kolandaka babiloko wana te oye petit asoko ye petit apakala te ozalaka na ba Moïse Katumbi toyoka ko sute bwaka bango sute ozalaka petit na bango nyonso bwakisa bango nga na otaka kosola na président Moïse Katumbi na intercontinental relation eza toujours bien biso toza bata matala na te
nga naza vie ya ba petit ya ba mais na politique batambolaka na mombembe te batambolaka pe na soki ndeni te batambolaka bien yebaki politique ya politique yo pe oza yo na otambola te na politique lokola bapesi yo mbongo oyekaka te nga ndenge bafina po baremplace wana baplace bande kokipe bafinanga te pour toute raison tomonaka mutu na yo tomona kosuna ye te ebino makambo olobaka na trésor pourtant kofinanga trésor pourtant koza na 4-5 musiciens oyo baba pire kolekanga nde bozala sobo te nde bozala kala baza baresponsable ils ont leur vie yana neti nonda mutu na nonda lisusu mutu na wango tunakoloba mutu no te pangi na muna mais nonda tola baaffaire oyo tosalaka na ye vous gardez toujours des relations avec yo lingo oyeba nyonso ndenge nini toza na émission moi je connais ta vie. Mais moi je suis un journaliste et c'est moi qui pose les questions. Donc vas-y, posez Sigo. Posez. Star. Posez. C'est le combien de bana la minute la poto. 556 bana. Tokate émission. Voilà, mesdames et messieurs, bientôt pour l'Andibiso. Donc comme dans cette émission Biso, on a remercié celui qui a été derrière la caméra. Ba micro na chi ave. Na chi ba micro awa kate na. On a ba streamer de live banda wa. Na invité yo. Non. Pourquoi pas? Oui, oyimbo sa musano. Musano eza koyimba ti. Musano eza koyimba. Presque à Gucci. Presque à Gucci to pesi mbote. Presque à Gucci to pesi mbote. Musano eza koyimba. Moi la semaine prochaine déjà mon artiste Wandoya. Émission live, artiste aya yembi qui porte parole, si l'émission na moi. Et comme ngoye micro, tozolio mutasima batasi. On est pas porte parole hein. Yo mo yebi makambo wana. Te ngana olo ba porte parole hein. Te tolo ba mona sens nini. Ba musicien misusu, osala lokote, ozobeta nzembote, tozo yo côté, même ça ba sambi papa. Te yo pe nana. Utupe moina lala te rocha. Vulenoki na matama ndanga tabufatu. Motema nanga eza na posa bolingo na yo e. Motema nanga eza na posa ya bolingo na yo. Ena ngai na mati bezeki ya televi ya zero. Tala sima omona ndenge ngazolela yo. Isala bien sûr. Pela nanga pala ekopo nanga eza bolingo. Alela nzembo ana fort na yo. Na ebiso ke na fanatique na je te. Absence nanga miss. Nalela ngo fort. Ya pati mon leso. Mélodie nango. Nalela ngo fort. Olingo na kwanga nga échanger nga identité. Nazalaka normal lelo na komi folle joyeuse. Mokili bongo na bolingo balukeli bolingo. Satana koti na motema na yo. Bolingo balukeli bolingo. Satana koti na motema na yo. Tu as déjà mon album, je pense qu'au PC, un message nous surtout comme une option sur l'émission Grand Mayas. Alors, tala na mboko yo. Olinga ko beta na l'émission, na suko sepeli ya. Ke yo, ngana beta onde ni ya na plateau na ko beta nga pe abana. Na yebi na nga wana na takine na nga voilà. Merci beaucoup pour la présence. Gigi Raveto, la belle cabinez na pisombo de place aux allées. Mama yukapa, mama yukapa, kanwaza kambele ya Melissa Limbongo Okay. Melissa Limbongo Mate atola na biso ba mama na kaila oime mwana me. Okay. Bongo Willy Mayala yo. Bongo Willy Mayala yo kadima yo. Yo. Ebubwe. Buba kusonga klasi maya lebe. Sa maison même ko. Olivier e. Ko na ngwa bima. Bana tata mapasa. Tata keto kasalange. Kisalo kia pinda ya ye. Mwana bandi mabe. Mwana subeli courant. Ko. Bakolo na ngwa babimaki. Banani. Omona ki bango te. Babimaki ya lokuta po batu ya maison mère bakosaki bango baya. Bayebisi bango ki tobima bino na poto. Okay. Bayebisi bango ki baya parce que
baopesa bango mbongo bakri nyonso oyo kaka na boka na wengi maison mère nga motu na ya nango soki bango balobi ki bapesanga cri baza balokuta bamantere merci soki baye koloba pe lisusu ki bapesanga bakri me mabiala pa yaka koloba ti Matika Songo, je te salue. Matika Songo ya kuya. Napesi mbote ya kuya. Napesi mbote mobutu ya kuya. Napesi bino ba mbote. En tout cas, tout le monde a nimbalasi ma bandeko botali biso, bo remercier. C'est lui qui a réalisé l'émission Jordan Mizwa, le grand réalisateur et pourquoi pas au PDG Fire Basket. Merci pour l'opportunité. Donc tous en aura toujours pour nous sala sans parti pris. La possibilité na remercier ba oyanga ba soutenir nga. Donc voilà, on remercie Salon de coiffure na place Clémasso na Belgique et pas Clarisse Pembele. Clarisse Pembele, maman sociale, salon de coiffure na Clémasso, il y a Clarisse Pembele, maman sociale. En tout cas, bah autre voilà pour ça pour ça la souki bokende kuna. Na remercier Chabert, maître Chabert de Bruxelles, hein, il y a Annette Kouzola. Na remercier OP, na remercier Guy Kakessier, na remercier Guy Basket des Continents, na remercier Thérésia Wallo Moutema 3 fois ABC, na remercier DF Bayamo, na remercier Joël Makonde, les DJ Noël, bah oh nyons tout beau soutenanga, na ba mouré, il y a des missions, na ba tout au bout de l'émission biso, na pesibino, merci et puis tout mon ami Mbalasima, bye bye, ciao.